ngamona bota bana basi donc na ta ko finga moi cité en plus ba abonné oh ya ken ba ko se permettre te ba moni ken a fingi mama ya mutu pour ceux qui na fingi mama ya mutu ba ko se désabonner yaza na site na it ana site na kombo na ngosoki GDG wana yo kansi mutu nyonso to sepela ki yo fande se permettre zo finga mama ya mutu loba moyena loba mingi ezate ye komi poto akenda classe ya kenda kotanga na poto eza classe ya kofinga ba sexe ba mama kana osengeka merci ponga mama ya mida wana za mama nanga nana ta ya finga ete bana Kinshasa bana poto pe bana le monde entier ba vacancier flat hotel Bali Center sans cadre kitoko pona kopema pona bino bat bolela luxe ya makasi bazali na mobange na salle de fête o ezali na 400 places confort et lalia wana niveau ya 2 fois te oh bon commis déjà na commis déjà vous en avez beau frère. Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino bat bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Moi si. Mobiki ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Nala kisaro esika okosa la fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imite. Mama, na salle de fête Bali Center. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Ezaka ka salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. wana siko oyebi ba changer dona ba mot de passe na momani Na momani ni quel jour penanga na kendo tala dona na hôpital ba opérer ye nga kendo tala dona na hôpital ba opérer dona lobi na habite na site na nga na me kotala évolution ba émission akota boye ba mot de passe za ko changer wana dona na mbeto hôpital na lo bango nzamba zo kanga na constate ye la fille en question ayebi ke makambo ke na lo beza vérité soki akobo eza message à passer donc na soir lobby toki appelle papa Valdia Koufi papa bangwaza ke bela yaza mwana liboso mwana liboso bon père na bango pe aza mukolo te papa uchoko kusaka 50 bon ara ken nzamba ko récompenser bino en plus bato bosala kana bango guerre ba bongo la mitema bakondimaka na bino o bosutena eza makambo oyo prophète Moïse à Londres azoka ngona vision Paris, t'as la cadre qui toko, oh bah c'est libino, on a qu'on se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo, chez Djonganganda Taba, cadre qui toko, pour na poliape comme là, avec un pacte toujours. Oh yo, abongi c'est libino, bah spécialité à Kitoko. Ouais bah que Kobanda mokole à mardi, jeudi, chez Djonganganda Taba, bah fongola qu'à partir à 17h tu 23h. Ah ouais spécialité. Ezalinde tabande tabae olien tabaya moto na
na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Junga Nganda Taba awa musale sala markitoko tuna ngai nini chaque weekend babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Ben voilà, merci na bande ko la biso un peu partout dans le monde entier ndeka to bisaka bino nous sommes là pour na ko informer ka ba peuple congolais au nos bazaka na diaspora. Merci na bino parce que ba situation na bino ndezaka kolisa sous musala na biso. Merci na bino pour na ba appel makamna so bosalaka pour na biso ndeka bobenga ka Jras Malele makambo zongi su buzo bezongi na ngosu na internet ala buzo bezongi na internet le to ko sola na ken piana makizembe to sola na no makambo to tiko ka kaka na soirée à lelo ko ka ba propos moko tenu par notre sœur Midala Taylor et ça vraiment bien tete éviter ken piana provoka qui est to nini e ko na ba niveau oyo po so ko tena ba commentaire ba tebele bazolo ba ken piana fimbu na fimbu Wantashi TV nini boza bana papa moko na GDG boki ko finga na te ko so na te alors ko finga na ko so na ngo euti wapi to kuluka to yeba nani abandaki alors landine tenza waza derrière la caméra to so na no na ken piana makizembe pito pali boni. Ouais, bien, je reste malele Wantashi na pesi na mbote. Premièrement na maman CDJ Mampata, maman pasteur, mbote na prophète Emmanuel Dodi, mbote na prophète Moïse. Lelo vraiment eza journée mon na koka vraiment ko sala l'émission te pour fimbo na fimbo vraiment toza matanga to beta masolango na kati ya émission donc toza na matanga nazo informer déjà batou o bolanda biso na débit donc to solaka masoto. Toko sola masolo tout toza matanga mes condoléances dans notre frère ou tiko père de papa na ye toko yebeta ngoka awa na kati ya masolo na biso na kati émission lelo toko sona ken piana na nopo ben sanité oyo ken piana lelo nazo ebate makambo ebandeli susu ezongi lisusu na ebite reconnaissance obo reconnaître qui peut-être ndeko na biso Jubek reconnaître qui mabolin et comme lukelo sous problème. Bon, Jubek a reconnaître qui mabolin Jubek a expliqué qu'il est clair. Ke makambo ba biro de banyoko la biso na kokanga makambo tokendaka ba parquet makambo ya msu o se retrouver pe na makala pe ya msu zalaka poto lobara vérité fallait za numéro 1 poto zala na guerre wana ezimwa tamulai en tout cas ba abonné na biso nyonso to o bolanda biso bo kanga pe na très bien guerre ezu pe na tamulai na sir biso to subir ba conséquences ya ba guerre. Peut-être ba casier judiciaire na biso elingaki pe beba na makambo kaka. OK, sikoyo. Biso tozalaka la défense ka ya vérité. To pesa ba we rançon ba valeur na bango ba confio l'omide fali na génération na tozala lo bagara za incomparable à numéro 1. Mais comme aki makambu ba attaché de presse à côté kuna bazo appuyer ba leader na bango ke non ken faut kochelela il faut la nanu boy pona kosuki sa ba leader yazo soutenir lelo to moni bato yo bazala ki kotia makelele ko boya fali ko bambele ba kombo ba siloga ya ndenge na ndenge to moni mokonzi ya ekiri wana à reconnaître est-ce que ezala ki mabel ke Jubek aloba. Mais la façon peut-être au bino bo agissa ki nango ba moyen lokola bino bo zelaka peut-être bo welisa ki kata ya lobby ba bino pe boye bo réagir directement. Non, to zelaki yango na sens que to lansaki opération kanga moyibi. Bongo lisa motema to lobaki batutu ba bongwami. Mais batu baka moitié soki un jour Karine pe bongwami. Poto annonce ngo. Ezali ka moko sami de hasard te biso to sola na ba prophète ba sali nzambe minene.
prophète Moïse apesa so prophétie to kundi prophète o akufaka o tozaka charge ya matanga nae alobaka ken nzamba ko récompenser bino en plus bato bosala kana bango guerre bato bosala kana bango guerre ba bongo la mitema bakondimaka na bino o bosutena eza makambo oyo prophète Moïse o à Londres azoka ngona vision tozalaki oloba tobi tout le monde bakobongwama même Karine yakobongwama tozala oloba avec détermination tozalaki obomba te nga loba ngo na lobi batu bokamwa te soki Karine a changé maloba bandi kumisa pe fali bokamwa te po ezalaki makambo oyo ebimaki na vision basali ya Nzambe nde ba expliquer ezalaki ka par hasard te toye to lancer opération est-ce que to lancer opération kanga moyi bongo lisa motema est-ce que j'étais ebele ba janvier ba bongwani ba nyamako ba bongwama ba leketu ba bongwama donc ba jael sho ba bongwama etikala ka Karine mais to annoncer ki yango déjà très bien que non boka moité le lolobité un jour bokomona que Karine peut changer baka moité le lolobi peut amona Karine peut changer mais babi Karine eza ba jeune na ye peut-être ndenga lingo ko sa kapari na makana monde musical yango azo créer besoin abandaki ba maïso Fabregas a posté Fabregas tant Fabregas a tchango kamba moko ye koloba so ba n'importe quoi babangi peut-être ndenga bandi ko poster président Fally pour pas bongo aya abaluka so aloba n'importe quoi malelo mondi makambo na lobango clair na lobango na lobango par hasard te mondi makambo basali Nzambe bamonaka soki ba lobby to tshaka ngo duti te mwana mwasi wana eloko ezali bango bazalaki osala guerre moko boye yazalaki boya nde deux personnes Fabregas azoseka ba blague ba moto pe tout ça azaba boya nde président Werana Fally omoni ka changement maloba na ye wana nga so bisa comme eza recommandation ya Nzambe ezala pasi po mwana anazonga lisusi mana maloba na ye kanga dati ya lelo okomona ke mwana oyo soki batu bakobule na mituna bango ke lelo lobi bamona Karine afingi lisusu de président wana vraiment na ebite wana loba Nzambe oyo ya prophète Moïse akosaka wana loba Nzambe ya prophète Moïse akosaka lobi ken pena makizembe merci na bato baza branché scotché ya kolanda biso ndeka to bande ko ba plein émission na biso mes condoléances na famille ya Valdi Tambwe ba ko perdre papa na bango oyo ko sola ngo après mettre so na makambo oyo po eza triste ken pena ngalo na tongo na vandi téléphone na nge sonné na yambite na boy ko yamba ko ba pele mususu po to eza ko benganga tala kuna mama za ko finga ma ken pena est-ce que musala oyo to ko sala oyo il faut ba polémique na so to ko tsaka lisusu kaka ba famille vraiment ken pena ko mona ndiko na biso mi de la Taylor kozwa miko banda bande kufinga mama afingi Sœur Angèle Muswahili afingi mama du début à la fin ya émission ken piano. Bon premièrement nano Jérès Malele ngape batu batindelanga bale émission ngo titi ko ndenge to sa l'émission na moni pe ba fanatique ya wenge musique à maison mère c'est l'info azalaki bureau ya maison mère o bazala ozala tuna dete ya Kimpui yepe to sola na ekala mingi te asepeli na acte yango te bon ngana loba moyena loba mingi ezate ye komi poto akenda classe o ya kenda kotanga na poto eza classe ya kofinga ba sexe ba mama kana osengeka merci ponga mama ya mida wana za mama nanga nana ta ya finga ete nana ta ya finga ete peut-être ya botama na liki biso to botama pena ba mère bazo ba 9 mois ba mère bazo pena ba risque peut-être akokendo botape msupe akufi po andimaki comme mazemi nanga donc ngana na ta ya kofinga mama ya mida te mama mida vraiment za mama nanga baleki ya mida Taylor ya basi nana ta ofinga bango te donc nana ta ya kofinga ka mwana mwasi te ngama na bota bana basi donc nana ta ya kofinga mwana mwasi te en plus ba abonné o ya Ken bako se permettre te ba moni Ken afingi mama ya mutu pour ceux qui na fingi mama ya mutu batu bako se désabonner yaza na site na it ana site na e kombo nango soki GDG wana yo kansi mutu nyonso to sepela ki yo fando se permettre ozo finga mama ya mutu en plus ozo finga ba mama ya batu ofinga ba sexe place yo peut-être to bota maka eza nango gravité ngai na lobaka langage moko site wana GDG na ebelaka ngo epa mutu moko ya mayele o afongola yango asenganga pe to bakisa babul asenganga bul abiken na fongoli site est-ce que okozwelanga idée ya kombo wana master nga dona konde nde mutu afongola site na ye kombo ezalaka te
nalobi dona comme olongwe na zoagie nga na préféré ndengo sali site na yo tiango GDG ezwa référence ndengo olongwe na zoagie zwa ya yo ezala GDG na lo bango je me vois kombo ya site peut-être yo lobi ndeko wana fingi mutapesa kombo ya site yana ezanga na lo bango soki na okosa na sala accident na kufa notre pas yango pezo sala passe lelo komona ke bozo ko accuser peut-être amela site ya bato yango moni peut-être comme na bagissement wana bon ezalaka mabe air dona abandi site po dona abandi site na misu nanga ezana na 0 abonné abandi site keti et comme na moment ba monétiser site na ye à les jeunes filles wana tellement azalaka pe ko coopérer na mutamaye leke sona mi repose en paix ADT ya Kimpui après yo koti saboul ADT luka moyen to changer ba mot de passe wana siko oyebi ba changer dona ba mot de passe na momani nini quel jour penanga na kendo tala dona na hôpital ba opérer ye nga kendo tala dona na hôpital ba opérer dona dona lobi na habité na site na nga na me kotala évolution ba émission akota boye ba mot de passe za ko changer wana dona na mbeto hôpital na lo bango nzamba zo kanga na constate ye la fille en question ayebi ke makambo ke na lo beza vérité soki akoboya asa l'émission ala ki sapena face na ye a sauté bible makambo ke na lobi di début à la fin za lokuta a sauté ka bible dans d'autres pas Kogolo bakayo sa lokola parrain pe ya site wana ya GDG naza parrain dans un vraiment parrain ya GDG ndenga lo baka parrain ya fimbu na fimbu ba parrain nango eza neti ba Tracy Mbelenga GDG nga naza parrain nango parce que eza na 0 abonné pour donner za mutu nanga ya depuis oyo ki référence na pesio azala sala na zoagie na ba alendeli ya fongoli ndena sabi zoagie wana memango na GDG ndenge ba Tracy bazala sala na Congo elengi ndenge ba Tracy ba komisaka elengi ya Congo yo pezo ango tiango sko GDG ekokende moi bien plutôt pas le ndeko na biso ya mwasi oto ko ba mi dans la Taylor batu ba yebi aza pire petit avait na biso président Weranson Igo de la Forêt na PC mbote bon séjour toujours na kati ya Dubai kalata zo na Kinshasa siko komona ye aza pire petit avait na biso Igo de la Forêt ken piana au soutenir Igo de la Forêt au soutenir ba mission de lo ba fali pour confier l'omide alors lelo yo tango bande mission po ba mission na ngwene comme le quoi moi coutume ou comment ko boaka mingi maman so Sylvie Mampata parce que yete ngaza ko finga ba mama bongo est-ce que wenge musique maison mère ba ko sepela na ye azalaka na bango pembeni na ba comportement bongo premièrement nous sommes na boaka mama si de Mampata aza mama moko boye mama moko exemplaire monini basi ya mabala o ba umela na mibali na bango o mibali na bango bazalaka toujours fidèle il a dit que maman wana vraiment za apesa vraiment exemple à suivre le longa na kumisaka mama si de Mampata deuxièmement ezapo nzambe ya mama si de Mampata wana gangaka moni click wana salaki boule ya kobanda kofinga mama si de mama sala autrement mususu te ya fuka makaka mabolongo na ye na se oyo kake beta tomona ba prophète Moïse kutu bazo ba prophétie ba prophète Moïse abenga sabi ken kala mingi te makambo ebongwama soki si de Mampata wana za vraiment mosali ya Nzambe bano ba changer langage bango tout bango nyonso tout ba changer langage yo moko mona ke Nzambe wana ya mama si de Mampata la ki sabi so puissance na ye alakisa biso ke muto bazoluka basakanela aza vraiment sala Nzambe yo na kumisaka danga na loba pona fi wana mida batu basala ba mélange des choses te basala ba mélange des choses te ngana uti na bateva kini ngana kembi na musala oyo donc ezala te ke fi moko boye soko lobi osutenaka wera nga pe na soutenaka wera te ke wera sala eloko te nga na ocha wera po na lobelaka nde misala wera sala bayebaka nzete malamu na bambuma nango wera bimisi bana ebele lelo ba famille ebele ezovivre na nsima wera yo kanisi okese mobimba swati ya fere batutu oyo bavivaka nsima fere eza mpo wera asalaka fere azala batutu oyo bavivaka nsima héritier wana babiro bamusicien ti ndenge baolesa famille na bango na ba famille wana il faut ba remercier kaka wera wa bimisa héritier ba Fabrigazi wana ti ndenge bazana batu pe bazozwa ba visi ma Fabrigazi ezaka grâce ya wera son so wera na ebele o ya sala you can see ko soutenir wera ngoto soutenir wera na ba bêtise
ke toyaka tozofinga basexe ya bamama na nsima tobatama na kombo ya wera meme weranson meme bafanatike ya wenge muzika ya maison mare meme basabone na basite nyonso bakose désabone mbala moko bakolongwa bakolinga jamais mutu moko boye azosoutenir weranson na babétise ke mutu moko boye afingaka bamama batu tout ça parceque tosoutenir mutu ya bongo bakose désabone nga na amona émission de na biso ya mwasi asali eza occasion de shit parce que okotala ya mso nombre ba abonné azalaki nango na nombre oyo tokotala lelo tina soir peut-être omona ya msusu batu bako bima wana na ndenga blague te mpona babétise yango monaka babiso toevitaka babétise mpona baémission na biso basere Nathalie Neymar balandaka biso na bana na bango bavie Louison Mbata balandaka biso na bamadame na bana na bango base ya Poli Lumumba RDC Monde balandaka biso tokosala ba polémique entre biso tout ça to chrétienne entre biso mais ya ba mama te yo kan singa nde na bwe na kosala émission soit na ofinga mama jazz na osala ngo pona na ofinga mama jazz te na loba démarche ya jazz za mabe jazz za PD tout ça mais mama te ozo comprendre donc na mingi ya lobate na mingi ya lobate ye comme afingi na ye na pese ka merci ya botama na liki biso to botama na bazemi ya 9 mois peut-être différence ka yango différence ezali nga na kopesa ka comme conseil ndeko na biso ya mwasi na yebaka na époque moko sere na biso moko pa mekaka aozaka ye kutokosala na internet mais ya finga ka na ba voice et comme là moi problème na famille na ye pour na partager la sa réputation famille na ebité soki koza na famille vraiment biologique o ba bimiso na mokilo ba botayo o ba ko accepter moi na bango a utiliser ba popo pareil yango peut-être au sala ka be miso bomba ke longi po peut-être longi no yebani oko fingisa pe mo elongi nga ko senga na yo ndeko na biso mwasi toza na ba limite ya polémique et za nengo zo memati polémique so bosa la polémique ezaka loyal polémique e komaka de loyalité so komi de loyal e komba kambo yo komi ko sala siko ko finga ka ba bêtise plutôt pale je sais mal le moni Nathalie émission na moni azofinga sœur na biso nga na linga sœur na nga Angel Muswahili Makizembe mega star ya makasi ya mboko na préféré sœur Lukata plage mo bo sala elema moko boye totia angwata na fimbu bango pe basukola ta na piscine bino bofingaka mutu tala sœur na biso aza mwasi ngana préféré comme bango balobaka luka ta piscine mo bo sala eloko mo bango pe basala to mona mabole afinga sœur trop ayo lakisa sko nzoto yango na clip bino tu bomona sort yango sœur na biso apakolaka nanu eloko te aza chocolat moko naturel omoni ya bafinga ke mutakala tout ça ngana préféré asa la bango siko vidéo asepelisa nanu bango sala mo vidéo moko ken ya ko jamais kotikala ni ya ko tikala jamais ni na télévision jamais ko tikala ni na télévision pour na respect pe na lobby eza pour na respect ba mama te kosuka na piscine eza par rapport so na piscine c'est na lobby boy atikala ni te nga lobby boy na piscine na prononcer ba moza na piscine Déjà ba maman papa na bana basikola na ba pe na piscine. Parce que bango comme ba dembelaka. Basa la vidéo wana na pesi bango défi. Soki mida soki nani yango na pesi défi. Makambo na alingo kotisa murate po muraza petit nanga. Muraza petit nanga na alingo kotisa na ba bêtise oti. Bandeli pas avertissa ki alobi ke no ke nyoza ve nanga. Aza petit nanga ngande siko na yebisa ye. Akeba na gewa zokota parce que soki la fille en question azotia peut-être na guerre na Djoubek azana kini Djoubek abima ba champion na ba compétition ebele Djoubek ana mettre Djoubek na kitambo na nu batu babanga na problème na Djoubek donc mo roza petit nanga ko sala no guerre na Djoubek te ezala jour msuzu ngana zate msuzu bokutani wapi to suka msuzu osokoti terrasse on na prince kuna déjà mitraille de Djoubek a mutu mobo ya kanda na lo bango na ndenge ya micro te Djoubek a pe na maître bato belé a poto ba bi ke Djoubek na kitambo to tika maître pe na bunda ba compétition ya balemba ke ba la ceinture lemba kitambo o mona pe na ke na final Djoubek a joué ceinture pe na longwe lembe ye kitambo ba la pe na ceinture na ba azo ba ceinture et azoba sentir ebele ken d'autres pas ba olwa te ke no eza intimidation zo banisa de mura atika ko finga ko eza guerre la rapena le bata champion na guerre qui parata ta lo kolanda na ko benga na lobi boy soki tembezali même mura ye moko azwa micro na ye
aya na kitambo asala micro balader atuna Jubeki azalaka ndenge nini nakola ndenge nini po ya msusu amona msusu kena apesa nga somo te aya asala micro balader aya pena tuna non atuna maître Nzube yango azalaka ndenge nini akola ndenge atuna histoire ba ayoka référence à maître ya Jubeki donc petit nanga yo petit nanga bimana ba polémique wana alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Chebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José. Mes condoléances na Valdi Tambwe o azape moko na biso moko ya ba soldat ya fimbu na fimbu moko ya bentelo pe ya fimbu na fimbu pe ya participer pe na Wantashi TV o ya pas soutenir na biso par rapport à ba idée mususu a tout bungisa bongo papa na ye na ebité ken piana makizembe ba abonné na biso nyonso ba na biso na Wantashi ba na biso pe na fimbu lelo Valdi Tambwe a tout bungisa bongo papa na ye message noko pesa na bato ba soutenir na biso eza message a passer donc na soir lobby toki appelle papa Valdi akufi papa bangwa za kebela yaza mwana liboso mwana liboso bon père na bango pe aza mukolo te papa uchoko kusaka 50 bon eloko sali papa bela makasi bongo ezalaki mwana na moko ba mema na Angola botana ndeko na biso moko mwasi ya mema mwana Angola. Donc chaque date au mois année abotama date anniversaire balobi belisara papa za vraiment na souci à moi na makasi le l'autre père de papa abiso yango tozo signaler ba abonné na biso nyonso tout batika biso te en tout cas toza na matanga donc ba abonné na biso nyonso tout batika biso te bon na habité moi oyo neteye mabe tozo père de maman bibi kapinga tozo taleka sikoyo le lobi so pe fimbu na fimbu lisusu likama ngweye. Donc il après si tu koufeli maman après tu koufela papa lisusu donc ça vraiment pas si message yango ça là qui vraiment pas si mais nasi bandeko na biso baotika biso te donc baotika biso te baotcha soka maboko Valdi Tambwe azwaka soutien Valdi Tambwe koza soutien mes condoléances ici encore une fois na famille à Valdi Tambwe mobimba bandeko nyonso bazaka na ye tobika toza de cœur avec vous tozala wana bandeko pe à Wantashi TV ba junior nkosi bo chaka maboko ba vena Raoul Mulobo Tour d'Europe Papi le roi la carte illimitée José Andombe HPRedo to chaka maboko Didier Mpiana Garçon Stema to chama boko ndo naso faidi otiko kufela Arnon Mandala to chama boko trésor pour tout ya gaga to chama boko to soutenir ndeko na biso Valdi Tambwe po zana tango ya pasi parce que yaza mwana liboso balobi yaza musisa donc papa tanga bimisaki ye yaza na baleki na sima donc yende mutu oyo baza ko tshela mususu motema na libota pona ko encadrer baleki na ye na ndenge moko boy na ndenge ya bien ndenge zola kaka alors bato balanda biso Ken Mpiana na bika ndeko na biso lobaki bo insanité mo ebele ndeko na biso alobi makambo yo na préféré bat balanda na makambo na biso alubaki poto soutien na biso na bikete ba mo mbote quelqu'un mbote pa bato balanda biso non na apesa ba remerciement na ba velu zombata ba ve Jimmy Belau
bavie Gauthier Mascotte, Prince Yawe Limiste avec ça. Bon, Patrick Mayangi, Pire Vieux, Basele Fumu, Batu Baza vraiment ebele, Bagelo, Bonenge, Batu Baza ebele, donc nabi que soutien à bango et ça la bien. Bon, soko lo baocha lo kwa fiona peut-être on chatta moi 2 minutes 3 minutes pour batu bazo attend yo ka mission moulai boete ben sanité belé bongo donc 2 minutes calendrier ntenza ko illustrer ka moi 2 minutes acheli bango ka moi 2 minutes. Donc vraiment ba ndeko na biso nyonso surtout ope bazala na numéro Valdi moi ata message à mes condoléances et ko sala bien ata moi appel donc ndeko na ngamura oza ndeko na biso kima mwa buzo ba muke moni lelo soki jube ya doza makambo ponga nde na yebisa ya ko fana na presse tika mso jido mais ba makila wana ezaka rap tuna Gloire langi bosola na bien Gloire langi amona démonstration jube ya mutu mazo toucher na mkongo ayebi ndenge mutabambana na terrasse na seconde po mona neti to ko Gloire langi ayebi makambo donc non akenda pe pas fali ako tuna pe pas presque ba mettre belé a fali amona bango atuna ba mettre c'est 17 pas fali tuna ba mettre même ba katanga wa kengela kofi ki atuna ba chubu pe ba chubu atuna bango jube ki angwa zandeni po batu msuso mona ba poilu ba kengela pena ba ministère ba na sima emso jube ki bamba bango na niveau mo donc ezana ngwe lo côté que to senga jube ki abeta swati mura to senga ne mura yo zana kin tiana c'est parce que jube ki azane mutumo boye akoko discuter na maloba mingi te na pona maloba en intelligence bo soit na bino mais emso défaut ezala peut-être soit beaucoup tani peut-être. Donc merci. Alors merci bande ko landi biso to la nana muestre loko wana nga peska mbote na Angel Muswali Makizembe la star soke Simba te ba lobela te donc te ba lobela rapport Simba donc faut comprendre que ya yo DG Simba la famille malele mobimba na pesi no pe mbote na yebike bat balandi biso mo ebele la ndenza na tiki bango balanda Gloire Gucci bientôt à Kinshasa na yebike ko Simba bala na nanu to suki na biso pe ka wana mba moko donc voilà. Yo manike libolo no te moi si balala na préservatif yo manike libola mama na moi ça ya nani ya babia ezakalima yo babia ba na si bon na préservatif yo zoze ma principe ce qui préservatif et toboki ndo zoaka ozuze ma prince yo babia ba na lalo na préservatif yo zalaka katula sofa babia bokuta na nganda lotoko nganda diamba nganda ba drogue o comprend yo manike ba na ko si ba yo o comprend Chokoro ba libolo ne na sama bele Chokoro ba si ba yo manike na préservatif ozaka mwasi na yeto zaka likangwa ba diamba Chokora na si bon na préservatif soka si bon na préservatif et toboki zema prince ekoti yami bale ane yo kokota kana préservatif yo ba zema no zona accident ya préservatif so préservatif et toboki nde ozwi zemi yo Chokora ebi libolo na yo manike libola mama na yo comprend libola mama na libola ba grande sœur no nyos ba na poto mama bolo na bango o comprend yo na ken bozo bata moboti ndelanga kizengi ya salito ngala ko boko la banda les premiers les 30 libola mama bino boleka bo finga ngamoko manike mwasa ba drogue nyama ta mwasa tonda tuberculose na nzoto yo tala mwasa solo nyama bino bokena fali Europe poto ndima bino bokena fali Europe bino bat baotinda bino na kofinga bango ngana baluka na seconda bat baotinda bino na ko papola bango jusqu'à la fin yo ken piana yo yaya na ya mwasa zaka na Londres bas nani papi kela siba kaiti si tu as ezaka ya yo te ngati na ganga ka boza site nanga GDG za site nanga eza na nyoso nanga bambongo elekaka na ba carte nanga moko ya poto ba carte nanga mo carte bancaire nanga siko yo ken piana si tu yo zalaka nango wana fimbu eza ya papi keli na Londres ye muta salisela o site wana ye muta gera kango lelo papi keli aolala mwasa ya na yo o comprend mwasa ya na mobala na Londres mama ya bana na ye aboyi ya na yo akota libala pa papi keli da papi keli akoloba pe lelo na kangi site ya fimbu esa lisute et c'est fini o comprend papi keli akola mukaka lelo abike na kangi site yo oko ngai soki babotoli biso mwasi mutu moka botoli ya na nga mwasi na kozale nemia mutu wana yo ken piana kangisa papi kele nemiti okoko kangisa papi kele nemi okoko kangisa nemite parce que azo siba mwasa ya na yo mama ya bana ya na yo papi kele azo siba bango okoko loba nete po yende mutasimbi fimbu na fimbu ezo sopa yo ken piana ezo sopa yo
tika film na film busalisa chaîne mususu so oza mobala solo soki peno respecta yaya na ya mobali o bazo sibele mwasi papa pikeli tika chaîne wana tika film na film busala mususu o comprend sala mususu oko tika film na film tepoani oko ka tepoani